Pour jamais fuir à ébiller son couple maintenant qui l'autre sa chambre, en notamment on a balabala impossible. Alors cocaté, pour ça le corps finit ça. Et le corps finit sans amour au sambila. Et pour ça la matin impossible. Mais on a ébillé sur tout le monde normal. Elle a un normal au bimana et pour mouton tchèque à Zate. Elle a mouton finit ça. Mais yo le rotam on a comme Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. So ba mono ba poutrement bon au finit sa maman Yesu. Vous moi différence c'est ça entre que ba ébillé souté. Mais so ba ébillé sou ba otambola bongo te ba kozala ba billement bongo te. Tozo pesa penza soni. Tozo pesa penza so ba maman biso akala bazaki baso ba ne pour se respecter. Mais le respect na biso ba jeune fille ezali souté. Donc toza makamsu so tel même habillement na biso, tozo se respecter na njoto na biso te. Mais maman biso kala ezaki pasi pour mona mupenda mama. Ezaki pena pasi makasi mais lelo moi si nyonso obima na ndako na bango na kilote o eza sous-vêtement mais yo ta mwana ngona nzela ezosa pena pasi pe soni makasi eloko ezoboma ba jeune fille azo envier oyebi te façon nini mama nani azolaka elongo na ye lokola moni maapega ti super nga mpe nakende nazwa yo oza na ona capacité mona maapegi te okosimela yango kisi okoliela yango kaka ozomona yango aka eloko ezoboma bango mutu biso akosaswani iPhone na ndenge bien mais bato soki bakomokima eloko wana mpo nyonso kasaka ayeba songo na ndenge mabe mutu mosu akoza abosa mpenza dire po azwa iPhone na asala quelque part soit kuta asala mwana mosala abite nga na okanga mona mpona soma iPhone mpona sepelisa mosala nanga mpasi nanga naomona mpona azala eloko abie mosu nde oselo mwa mabe ozomona yango bato mosu base retira bite nga asala nga bongo te mais so nazo apparaître kaka nazobimaka bongo nalakisa iPhone na ngai bamwaka lokanga mpe nasala yango ozomona mutu nyonso tasala mosala wana so toba mama maman ba 50 pena mitu pena izala na mitema ya mitu te pe limitema kasi yango ba yebo mama penza ezali ozomona moi sinon so tamona nzela ti pa na moi si pena solo mutu na motema moi sa solo pena ba ke mama o te fi ça moi si faut ba valeur que naza mama faut ba valeur na ki bo moi si. Bonjour, bonsoir, chers amis fidèles internautes. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. En ce moment, c'est Concept Touch TV, la chaîne du moment. Abonnez-vous massivement. Bienvenue à ce grand rendez-vous de votre tranche magazine couleur show, émission présentée par Alex Nanoumou, les Benjamin de la presse. Moi, un grand merci. Nabino tout abonné. La confiance, paix, fidélité, vous allez pas la mission dans mon nous continuons toujours pour s'abonner massivement à la chaîne. Nabino, partager ma vidéo, ma commentaire, ma like. Nabino. Il y a une perception toujours énergie, ma casse, je dirais un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Olivier Ilonga Mobile Pembe. Donc un grand merci pour l'assistance. Merci à maman, fille, maman Masolo. Il y a papa Audace Milan, un grand merci à toi. Patrick Trifazé Courant Chine, le jeune boss, le fils du Papa Chamoupé. Maman Safilonga et papa Eric Bikembele depuis Paris. Je pense lors de l'introduction, vous avez vite compris que je suis avec Maman Peggy Alamba. Donc, Misso Lelo. La couleur chaude. L'eau vraiment maman, une femme forte. Donc il est vraiment invité. Donc Olivier il a sauté au même langage. Fongo la caméra tout sur la maman Peggy. Bonjour maman Peggy. Bonjour papa Alex. Bonne santé. Bonjour Nzambe kaka. Vous allez première fois, moi personnellement na ebio, abonné la Concept TV, c'est la première fois balandayo. OK pour se présenter qui est maman Peggy. Maman Peggy naza présidente ya ba femme forte na kati ya chaîne Europe TV babonné la biso o baza na kati ya chaîne oyo ba ko reconnaître nga facilement. Naza présidente ya ba femme forte. Ba femme forte wana eza ya idée ezani eza moziki eza ba maman basangana basala balikele mbato ezani. Papa Alex femme forte eza moziki te. Femme forte eza un groupe ya ba mama oyo ya losambo. OK. Basi oyo tomi benga biso momo les épouses de Jésus-Christ. Toza basi ya losambo baso balimaka losambo te. Bangwana les ba femme forte.
na kati ya femme forte eza pe na banselement oyo etali makambo ya libala. Mais kotala ndenge bofandi wana nde olobi ba femme forte parce que toyebi place basi bazali vraiment baboyokani ezalaka vraiment te bamakelele ezalaka ebele. Combien de temps déjà depuis bosala initiative wana ya femme forte? Tosali déjà une année, tout a fêté une année na biso awa le 1er mars. OK. Le 1er mars tout a fêté une année na biso. Voilà. Maman Peggy lelo par rapport à l'actualité toujours sur la Marambotali, la jeunesse d'aujourd'hui, yoza maman boza ba femme forte. La jeunesse d'aujourd'hui, différence nyozo sala na jeunesse ya lelo na ba maman na biso ya kala. Tant pe bazalaka ba bilengi bazalaka ba jeune. Papa Alex, c'est vraiment pas si, en tout cas, ils ont pas si pour la jeunesse na biso ya lelo. Biso ba jeune ya lelo, tozo pe sa penza soni. Tozo pe sa penza so ba maman biso akala bazaki baso ba ne ko se respecter. Mais lelo respect na biso ba jeune fille ezali suite. Donc toza makamso so tali même habillement na biso, tozo se respecter na njoto na biso te. Mais maman biso akala ezaki pas si pour mona mupenda mama. Ezaki pena pasi makasi mais lelo mwasi nyonso obima na ndako na bango na kilote oyo eza sous-vêtement mais yo ta mwana ngo na nzela ezosala pena pasi pe soni makasi mpona jeunesse na biso nzambe asunga biso kaka wana osimbi déjà so na tali osimbi koto ya accoutrement habillement qui habillement déjà différence nango pesi ya bamama kala babando s'habiller en panne convenablement ya lelo habillement et comme ndengwana ce que l'on est ezanga na ba jeune fille à lelo parce que boza ba maman boza ba jeune maman pe et l'on ezanga na ba fille à lelo ba jeune ya lelo ba s'habiller pe ndenge moko na ba maman na biso na kalandi ba bande rolati. Papa Alex eloko mo ozozanga kaka moni moi so ayebi nzambe aoki jamais ko exposer nzoto na ye. Alors qui jamais pour exposer nous autres, nous autres na biso za corps à Saint-Esprit. Saint-Esprit fa dans la place où ça exposer té. O mutu nyo soit fani mili mono sa mabe déjà fandi. Et moni déjà nous autres on est koti à le Saint-Esprit sous ko fanda wana. Alors ko kapesa salité té. Donc ça que ba fille ba yebi Yesu. O ba ta mwana kubanga nzambe ndi bazo se respecter nous autres na bango. Pour jamais fille ba yebi Yesu ko mana kilote sa chambre à notre mwana balabala impossible. Alors ko kate pour ça le corps fingisa et le corps fingisa nzambe azo sambila et ko sala matin possible mais wa yebine Yesu to mo ngo normal et ngo normal obimana et pour muto o cheka azate ana muto o fingisa te mais yo le rota mo na Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur so ba mono ba coutrement bongo o fingisa maman Yesu ozo mo différence c'est ça entre ke ba yebi Yesu te mais so ba yebi Yesu ba kotambola bongo te ba kozala ba biema bongo te pasi pende zawana. Est-ce que par rapport à l'accoutrement, parce que Titolo Bato, malgré le cas particulier, est-ce que milieu P, ils ont une influence, il y a destruction, il y a jeunesse, il y a l'élo? Oui, Papa Alex, milieu P, Zali, na Kati, au cause de ça, on a bango, soit on a bango, on a exemple Ngiringir, on a bango, on a commune Montboé. Pour éviter les problèmes, tout le temps, que les communes sont boyées. Aussi, na bana ngirgi na bana la commune Moboye, bana ba kuti commune wa déjà bana basimo bazamba la tarabiente, bana basimo bazamba sala ravia butu directement ce qui bana na yo parce que outé na bango kolise bango kata Yesu te directement ba ko copier. Pour ça déjà facile l'esprit na bango ba copier makamwa na pour basa Saint-Esprit te. Mais ce qu'on cotise bano de la mozindo à l'osambo, bano baby ke, nanda kuna biso, tozara na prière, nanda kuna biso, to bonde laka, to ki jamais ko finisa kombo a Yesu, ba ki jamais ko kota na groupe wana. Pour au colise bango déjà place bo utaki, moyen millier influencé bango, exact. Attends foutima moyen kanga bango, exact pour bon ba de na Saint-Esprit ba bele la tonga va ba la muki. Na midi na poko pa balala ozomo eza déjà impossible mais milieu penano lobi bongo et bebisaka vraiment influence arabana milieu influence arabana kaka ba maman o ba boti biso bon pe ba kola ke pa ba maman na bango pe bazora pe ba éducation ba kutana pe na ba milieu ndenge mais au moins ba se respectaka skotolo bani ba maman ya lelo bazozala vraiment la capacité vraiment ya ko éduquer bana bien te
to ezozala nini parce qu'en fait c'est déranger communauté belé côté la bana lelo ndé ba comme ko se comporter ça que ba maman lelo ba vraiment la terre s'occuper na bana te ou comment papa Alex ndingo zolo ba wana eza vraiment passe yo moko soko tali okoti na ndako mosala nzambe otali parmi basala nzambe basaka na mwa mutu ezanga malamu te mosala nzambe mais mwana ne aza bien te bino mo bona botebi mwana mosala nzambe bokamwe éducation mamanga na okopesa mwana nga éducation mais soki mwana ye moko alingi na éducation mama opesa te po mutu motema mutu yo moko na motema na yo il faut oyeba ke eloko ba oyebisanga eza bien eloko ba oloba na nga eza mabe nga lelo okobeta mwana na bete nde eza boye nalingi tota mama bakamarana mais lengo oke classe obima oke libanda esika na ota mwana ye na ota mwana ye te yango ozomona bana baofinisa baparent msu éducation parent opesa eza bongo te mwa mosusu na ndako aza hypocrite mais libanda ye nde mpenza akonzaka baninga ye nde mto olakisa baninga makambo mosusu mais na kati ya ndako ya hypocrite donc ezaka pasi yango mona azobeta ctd lebi mwana so ayebi ka yesu papa Alex osala makambo te ozomona mpo ere olinga asala likambo atali mama aza na ndako mais yesu onga nasalelaka likolo omonanga ekoampeshe asala yango donc ezaka pasi éducation ba mama tozopesa ba papa bazopesa mais mwana ye mokolo kwa tobotaka mwana mais mutema te ozomona ezaka pasi papa Alex est-ce que bino etaki ba femme forte parce que nabi ke mission de tout ça là ba jeune fille pe belé ou baza partout dans le monde même na mboka na biso pe ya Congo ba Hollande biso etaki ba femme forte bo senga nini na ba jeune fille ou bazo se comporter mal peut-être les sous inconscience peut-être une influence il y a milliers de camarades ou beaucoup de bobo sengani papa Alex biso taki ba femme forte to senga bango ka baye ba Yesu donc premièrement penelo ko liboso to senga bango baye ba ka Yesu osoka yebi Yesu arozana kilo yo fingisa ko mwa Yesu ozomona muto ayebi Yesu obanga nanu ko salir kombo ya muto azosalela elo kwa ngai directement les muto mona ngai na lekine mission na makamna olobela moi directement ba parents na nga donc on représenter maman papa na nga na maman na ngai na éducation ba pesa ngai yango ya mukio pe na yebi ozomona donc to senga bango kaka baye ba Yesu kota mwana Yesu ya kitoko makasi vio bazo mener eza na bandeli pe suka nango même bible yango moko zo ba elenge sepena na bolenge na yo mais jugement ezali jugement ya nzambe ezali nga lo bango maître fona baka lelo tozo tofandi de na papa Alex boye toza bien lelo lobi moko na mso ko kena ti mokili place na ko kiende so na sala mabe na ok ko souffrir place na okende donc ça va torture pour na sala ki na plaire mokili kena la taka bien nga na zaka sexy nga na fibo mais le na kufi na kiei demain na nga suka na ko fanda wapi vini na ko mene kuna donc mene ka via malamu liboso Yesu po ayambo na kimia ok ofana en paix ce qu'on a fait des ordres en tout cas au peut faire face à des ordres donc baye baka Yesu conseil na biso pena ba femme forte et ça ka ba jeune fille ba souci na biso et ça ba jeune fille baye ba Yesu voilà na kangi déjà pour mo na to fan de lango et rolo baba jeune fille baye ba Yesu yo mo état que femme forte parce que tout à l'heure le ba ki bo ba simoro bo telema na mambo lo sambo na dit que place ba sambela zamba fungola ba don ebele na ba pe ba monaka nengo zo mona mukile zo kende les autres ndenge zo kende ete ya nini yo zamba aola kisabino ni netake ba femme forte papa Alex de mokile zo kendele en tout cas eza pena passe eza vraiment passe pena soni mais nzambe asunga biso po bilo mususu onko lo bango boete il faut peut-être oh loba oyo lingo bomba peut-être que édifier muto ata la biso nzamba sunga biso papa Alex eza soni hein eza soni na ebite so makambo na oyo ke so makambo na oyo ka ba jeune fille ba koma okeso nini na ebite beta bino ba panzisa onde bolekaka lekaka trop boko yeba makambo yango na oyo ka pasi na moni video mo batindeli nga papa Alex na ota na olela nga binzambe que ça soit pauvreté que ce soit humiliation si na niveau au pena ba jeune fille va se permettre à que ko lia na salita mutu papa Alex mokile ke na okufa mais ba oya nzambe toza part toza pena ba mise en part nzambe a ko trier voilà nzambe a trier boza ba mise en part mais
ça tombe bien depuis Nazano Zama Mozamoua na Moisi. Pourquoi la plupart il y a ba makambo mabe ou ebi makana mabu oyo sala makana monde. Baba sindi bazala toujours wana. Ezala pona ni. Papa Alex, na jardin de dé. Nyoka yaka akosa na. Moi c'est ça. Donc dès le début déjà moi ça qui facile à manipuler. OK. Donc diable déjà qui à travers moi si au ça elo mombo. Yo mo la plupart ils a trop na basi. Pour basa yebi Yesu. Azape moi si bon ça tout puissant. Na kati ya Bonzambe. Aza puissante. Pardon pour Nzambe na ça les tout puissant. Aza puissante. Mais ce que yebi Nzambe te, azape na facile ya manipuler. Voilà. Au fond, là, si je m'en vais à porte à poti, ou à déranger vraiment ma famille belé. Parce que ça n'aura pas congolaise, n'a pas sauté, n'a pas fille, n'a pas mot qui est belé, bah, ça, on est deux ans, on a vu congolaise. Bah, jeune fille, bah, comme ma bois, bah, zo coucher na banyama. Il y a des saletés au mouton, mais celui qui est na badal, bah, on va se permettre pour gagner de l'argent. C'est par rapport à quoi yo que maman aime s'occuper baba posa obino basi bozala ngalo peut-être na ba famille to ba relation ba copain bali bokuta na ba bazala na ngote. Qu'est-ce qui pousse le femme et pousser bino boko na niveau ya sala ba makambo bongo? Papa Alex, eloko ezo pousser ba la basi eza envie. Ba ni ko envier. Amoni ma pegaza na moi ketch ne mombu. Ngape fona za lokwa ma pe. Pour éviter place ni m'a payé à la kian. Est-ce m'a payé ça là quelque part. Soit tu m'as payé papa bon atiki la héritage moi te ka le pont poisson baquet chana. Mais yo suko famille no ana. Ero mo la m'a payé bon etindoni. So ba ina likop mo bosani. OK o sala ngo poko ko m'a payé. So ça il y a ça déjà muto envie nga déjà. Donc so ba les cop là on sala. Donc muto envie déjà esprit faible. Oui, a déjà directement esprit faible parce que leur idée envie on les akati na o. Ils ont dominé les colons. Ils ont dominé les colons. Ils ont tinda yo au sala likamwa. Oko maloro la mutu. Ah. Ils ont voilà. Et le kozo boma ba jeune fille, azo envie pour éviter façon ni maman na zola ke loro nae. Loro la moni ma pega ti super ngape na kene na zwa. Yo za na capacité mon la ma pegité oko simela ngo kisi oko liela ngo kaka ozomona yango ka ile ozoboma bango donc ba jeune fille donc basi na biso bambanda na biso ko mona bambua yango la ko ozolo yango la ozolo ba papa to non mais cher internaute bande ko na biso basi vraiment belé bolanda te quand même pour to solo la botozo c'est que ça fait vraiment mal au cœur kota la niveau bozo se faire laisser Nicolas ba iPhone depuis ma mongo ba secret ba vérité na bimi apparemment pe na moni ba blog to ba no mona na ba Facebook ba WhatsApp ba la queen ba biso za la wuni la patronne en fait pe na moni mbala moro ba kombo na limou donc c'est que ba kombo na yaki donc ba na déjà na mambanda ça la boya kaka ba se manifester papa Alex c'est ça ba tunion soki mutu musoko za zoni iPhone na ndenga bien mais ba tout ce ba mo kima ilo ko na po muso kasaka ye pas zona ndenga mabe mutu musoko za abosa penza dire quoi zo iPhone na sala quelque part soit que sala mwana musala abitenga na kanga mona mpona soma iPhone pona seperisa musala na nga passe na nga na mona pona za nelo kwa bien musu ne orselo moi mabe ozomo yo mo batu musu ba se retira bitenga za na nga bongo te mais so na zo apparaître kaka na zo bimaka bongo na laksa iPhone na ngai ba moi lo kanga pe na sala ngo ozomo mutu nyo sota sala musala na. Est-ce que na ba femme forte ne bozana déjà pe na ba bozwa ba kaya bongo qui a fimoro un petit peu Dubaï a déjà hotel Saka déjà ça là qui ba makambo wana tout ça pour que bo guider peut-être na ba prière. En tout cas tozwa ngote. Tozwa ngote. Moi sali kamwana ye na groupe na biso tozwa ngote. Même soit la ndaki bino peut-être na émission moko boye comme na besoin soutien à prière parce que déjà non mon ba déjà milieu ma besoin esprit méchant déjà soza bongo sous normalité c'est nga ba prière pour na ba délivrance habiter tant que bino ba maman sous solo camarade na bino moko lisanga na bino azala ba kawana ya ndeko ni moko quelqu'un. En tout cas arrivé non tu n'as pas groupe en tout cas to yo ki amuti ata maman monte yo ki amuti.
Voilà, merci beaucoup Maman Peggy. Nabi que la première fois to banda roya ko sur la de temps en temps parce que comme on a bino déjà né attiré qui biso to y envers bino ba femme forte parce que bat bota la biso bana besoin pe ba monara ba maman ba ya ka ba dikaramas ba dikarabat baza partout dans le monde. Alors objectif il y a ba femme forte ezali ni bits na bino ezali objectif na biso ezana nous premièrement moi s'il faut amiyeba valeur na ye objectif na biso liboso moi s'il faut ayeba azanani pour moi si nous totalement la différence doit basiter différence ezara entre maman na moi si fille na mère différence ezala parce que bino boza ba mère puisque toi ba mère OK puisque toi ba maman kota la biso moi toi ba jeune fille mais na 4 minutes nous toi ba maman maman ba 50 bena mitu bena izala ba mitema ya mitu te pe limité mais kasi on ba ba maman penza ezali moi sinon sota mon nzela ti pa na moi ti moi si pena solo mutu na motema moi ça solo pena ba ke maman objectif c'est ça moi si faut ba valeur que na za maman faut ba valeur na ki bo moi si maman ngozaka po suka na ndaku to ezala ndeni maman ko suka na ndaku te papa Alex eloko liboso kutu po batu ba qualifier yo il faut libanda ne ba mona nani na ndaku te libanda fo batu ba nzima ezalo kwa biso ba femme porte sabo so libanda batu ba nzima biso kito makasi so na ndaku batu ba nzima so mo keto selo te fo batu ne ba mona biso libanda ba nzima biso ke ba maman opena tuka batambola na babanga nzambe ba maman opena tuka na marche na ba opena tuka nzambe penda gida ba ngasunga ba to batu to na ba défaut to na ba erreur mais nzambe permettre te ozomona ko ba erreur ezali to na mai na makila na nzoto mais nzambe permettre ngo te donc faut batu nde ba mona ba apprécier yo moko to mi beta to lo ke nganga te batu ne faut apprécier biso. Alors vous s'organisez parce que vous avez na bino basi ba papa na banda ko déranger bango te ko mona ke lisanga ya bana basi moko basangana ba 10 20 50 ba fandi mangamba solo la ba papa ba éviter déranger rater na banda papa Alex ba papa ba yebi OK tous en enseignement tous en enseignement la biso chaque lundi mercredi na vendredi tous en enseignement la groupe tous sunga na on est les par groupe na kata groupe à WhatsApp. OK tous en enseignement donc ba papa est enseignement papa za pembeli maman a enseignement ba yo kana papa s'il vous plaît papa zo enseignement wana ya malamu est-ce que ko beteli ba ku longola maman na groupe ana Keba ba seulement se mettre ça ba papa mabaku bino mo monongo bien mais papa beteli baku na éviter papa Alex en tout cas na éviter en tout cas ba papa penza ba pesa so ba coup de chapeau donc ba tikela biso pena musala to sala donc ba féliciter biso pena na inane na biso ba féliciter biso donc na batu bota la biso baza partout dans le monde ceux qui mutu aligné intégrer rejoindre ba femme forte to sala ceux qui mutu aligné intégrer dans groupe na biso numéro na ngezali numéro na ngezali na habité so après émission au pesa ngai non qui opère ça directement na pesa numéro na ngai ya WhatsApp maman nyonso za posa aya ko intégrer na groupe numéro na ngai WhatsApp eza 089 40 388 31 na bandeli susu plus 243 89 40 388 31 wana eza numéro na ngai WhatsApp soko komi na WhatsApp omona nga directement na kobima photo na ngai ko s'afficher soko za mposa okota na kati ya groupe tokoyamba yo OK wana ezali so yimutaza na posa kota na groupe koyamba alors na batu batali biso mokili mobima monde entier bon qui ko retenir nini pas maman Peggy alamba oazali présidente ya ba femme forte ya partout dans le monde bon qui ko retenir ni lokola message lokola message papa Alex na osenga kaka na ba jeune na osenga kaka na ba jeune bazala vraiment bango ba jeune garçon ba jeune fille biloko nyonso tomona mokili vanité de vanité soku Salomon mo kaza muta bozwi na suka ngo abi tout est vanité to comprendre allez-y
tokufa na ba mituka te tokufa na ba mapangu te kolinga to sa fierté ya lelo bato bamona mais na demeure no ya suko ke ko souffrir donc tozonga penza ba jeune garçon ba jeune fille o nano yebi Yesu te yamba Yesu tambola na kobanga Yesu ozoluka eza pa na ye nyonso mokili mobimba yenda simi yango na loboko donc ozoluka soko yambi Yesu okozwango comme conseil en tout cas toyebaka Yesu. Voilà, merci beaucoup maman Peggy Alamba pour le conseil. Je pense que partout dans le monde, on est qui maman Peggy numéro ezana soki oki bien te numéro na biso affiché wana obengi okomi tokopesa numéro na bato tout bazala besoin de contacter ba femme forte numéro na bango ezali wana. Merci na Olivier Ilonga. Alors maman Peggy nete ba remerciement na bato ezali. Remerciement na ngai ya liboso en tout cas na pesika le Dieu tout puissant merci pour nous permettre bino boye ba biso boya ba femme forte bazaba nani yango na pesa nzambe merci. La pesi sous ba femme forte merci parce que ceux qui bango ba yaka na groupe te groupe ngai ba tenge zape munene te. Yo na pesi bango merci. La pesi sous merci na ba papa nyonso ba femme forte de ba accorda kabiso toke na ba montagne ba papa fort. De ba accorda kabiso tout ça ba manifestation. Ba papa fort. Donc yo na zo pesa bango pe na ba merci na bango. La pesi na merci na ba na biso nyonso ba femme forte. Donc en fait, hello moi lingai ba femme forte bozaka ba marié tona ba fille fiancée ba célibataire ba na kati. Papa Alex ba femme forte aux catégories nyonso tangi. Okay. Célibataire, fiancé, marié, mais ba o ba na bagage. OK. Waza mama kani tote ko loba. Toza ba fille to ba mama na mutu to ba mama na motema. Donc femme forte wa se respectera kaka. Moi so monde ke ngala se respectaka. On a une réputation, on a une salité. On a un groupe. Voilà, merci beaucoup, Maman Peggy Alamba. Merci à l'internaute, tout besoin qui vraiment tient un retard la biso Zaki Bongo. Maman Peggy Alamba, présidente, il y a Nabengangoni, Union Groupe Femme Forte, numéro Maman Peggy Zawana Soboyo quitté. Au Bengi, na numéro est affiché na bas écran na bino, na téléphone na bino. Donc, on ça le numéro, il y a Maman Peggy, bino tout, on a pour intégrer ma femme forte, ma rambois bien. Vraiment là, je vous assure, tous les mamans partout, le monde au bout la biso. Alex, na dans la ramon na ba maman. Là, je m'adresse directement aux mamans. Ma maman la ngagnon soit partout dans le monde au bolinga. Ngagnon na sela bino musala kitoko. Maman Peggy azawana numéro Maman Peggy Zali. Bobenga parce qu'avec Maman Peggy. Donc, je bien Zali, bazala batin, ba prière, ba enseignement est bien. Et de temps à autre, bobanda romona bangonde ba robanda roleka na plateau na nga awa. Na ba enseignement na bango marambo belé et ozala. Là, je dis un grand merci à Olivier Ilonga. Mobile ya pembe ozaki na sima caméra. Merci infiniment à maman, fille, maman ma solo. Donc, là, si maman fille et pour ma femme forte pour il pas vraiment maman. Il pas vraiment maman, il y a papa Audace Milan Bota la biso. Un grand merci. Un grand merci à la suprême Fanfa Marinunga Nancy Dumba, la reine de plus 33, Nathalie Ramazani, Maman Namaela Onyamote, ma président William Ikona, là je vois encore, Maman Safilonga et Papa Eric Bikembele, Henri Bakou TGV, Olivier Ntingit, les pauvres de la ville, toujours à la recherche du trésor. Mon vieux papy Mouakan à la carte qui gagne. Vous êtes tellement nombreux, moi, là, maman, les labino vraiment trop. Vous continuez à s'abonner à la chaîne Nabino Concept Touch TV. Vous partagez ma vidéo, ma commentaire Nabino. Donc, nous sommes maman Peggy Solo, lui, où est touché. Soko s'abonner, qui nous s'abonner, tika commentaire, encourager ma femme forte. Ma camois bien, Alex, nous, maman, les labino vraiment trop. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.